basi ya poto bakoma kobengana mibali na bapale mpona néglige ton ami fio wana ekoti boye mpona nini kobengana mibali na bandako mpona nini ebandaka radio bandika basérie na bino to basérie ya lelo to na kilelo benga pe na victime te la bana benga na papa bana ngati bimo bengana oui na victime na oye biso beto lisolo OK bino mususu omona mbali pa zo salobi na okende wapi ozomona na okende wapi na oto benga na deuxième mobile be ko to kalate oh mais oui deuxième mobile ko to benga nous to boki kidi bon na scène kidi grave moi kidi aseni papi passe masali nini ogo kidi passe okukutana mbali moko jigolo ani ne logo te na kuti ojo c'est moi ça déconnecter ndeni il faut sport kobetaka sport kokendaka maison nina et tout le temps na sport libumu ezokota yango mpe kuna ezokita yango mpe kuna ezokita mais soko olandi kaka bière kolia mafuta bani libumu ezopusa na bantaba surtout ntaba te taba na biso te taba na biso te mafuta kaka oyo kolia oyo na babière oyoka libumu obengi yo mutambo mutambo te piaker siko libumu wana le okimisi masolo ate ngana docteur kalisolo kopie na ngazo beti na ngai Brigitte na monique congolais moi été baninga tango kokie papi gene tolo bela vie papi gene tolo bela vie yo juste ote pas nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga papi gen tolobela vie Ambro Jenny, papi gen, nazala moninga na yo te, papi gen. Nazala moninga na yo te, papi gen. C'est impérateur Modogo Jaffa ko faire des Finchman. Papi gen tolo bela vie, c'est nazala moninga na yo te. Est-ce que nazala moninga na yo te, papi gen tolo bela vie. Nazalaka moninga na yo te, je suis pas ton ami. Papi gen tolo bela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gen tolo bela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gen tolo bela vie. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gen tolo bela vie. Papi gen tolo bela vie. Solas Kantus papi gen omoniango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yo te papi gen moi c'est pas ton ami hein voilà moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te papi gen yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mo grosso na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na bango te. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga.
Bigasumbu Production présente Soirée de Pâques, c'est 31 mars 2024 à la salle de Malay, entrée 25 francs suisses de 21h à l'aube. À la présentation, Modogo Gianfranco Ferré, l'impérateur, Rive Kono, le king de Kimakuta, Marai et les autres. Les producteurs Bigasumbu, Balobio Yonde Makambunayo, nous offrent une soirée de Pâques, une soirée de la sapologie, événement du siècle, le 31 mars 2024, événement Oyo, et Kozalan Kita Ngwaku Benda Tika Lesse, Yako Bomba Ezalité, Bana France, Bana Suisse, Bana Allemagne, Bana Londres, Bana partout dans le monde, événement Ezaka Kamoko, le 31 mars 2024, Kozangate, Yako vivre soirée sapologie, Yo saper ya wapi, ongainde lamba, Yako mona soirée sapologie, soirée de Pâques, avec impérateur Modogo Gianfranco Ferré, et Rive Kono, Sa Majesté de Kimakuta, Balubima Solonde Masolo, Ngaina Zanga, Kozangate, sapologie de sapologie, et Koyinda Mabena Katia Lausanne, na salle Malay, le 31 mars 2024, de 21h à l'aube, entrée 25 francs suisses, Nanya Kotikala, Yakane Lamba, ba Westone Latamakala, ba costume Latamakala, ba Lubi Yakanango, Oba Yamamoto, ba Gianni Versace, ba Gucci, Kobukanate Yakana Yango, ba Lubi Sapinde Sape, Sape comme à jamais, la sapologie reste toujours la sapologie. Événement de l'année, soirée de Pâques, Ngana Zanga, Nazanga Te. Minute Télévision Makambo, votre télévision. Abonnez-vous sur notre télévision, Minute Télévision Makambo. Topesi Bilombote, partout vous disposez d'attendre le Nabiso dans tout le de la vie officielle. Voilà, merci Nabino, merci na Batutu, au besoin de Nabiso partout. Vraiment merci. Na osala bakuku na ngai na grande équipe de la vie, Washington, courage. Nga na osala en Allemagne wana le premier na en Allemagne na Munich wana osala wana poto kokunda moi na biso Yannick. En tout cas courage à la famille, Washington courage. Emile Bamba de Zurich na osala wana pe lisusu na Suisse na soirée où ils ont organisé par Big Antumbu le prophète. Soirée arrive Kono na Modogo Gianfranco Ferré Tozalawana. Et merci encore na Platini Chipamba. IP de Kokao, merci. Merci Nabino Papi le carte limitée formule à Souka. Voilà. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, merci Nayo. La Zoé Ambalelo, Brigitte Anani. Moi, je suis aux États-Unis, ça à chaque fois. Yamba su Brigitte Anani, Brigitte Anani, Yambaye, tout le monde solo là. Pour Yakoloba Ezali. Zina Gode Makolu, sur la vie que tu as déjà en Allemagne, dans l'enterrement, il y a moi, en Abisso Yannick. Voilà. Brigitte Anani. Mbote. Bon, on va casser. Nous avons fait Papigen. Nous avons reçu le bâtiment. Présence de l'État. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Alors, bonne activité, bonne. D'activité un peu, petit à petit, au Bundana, non, au Bundana. Là, qui est Yozo, qui est Kinshasa, qu'est-ce qui se passe déjà? Tu peux te rendre mal, moi, tu peux te rendre. Non, Tinti, d'abord, Tinti pour. Voilà. Voilà, là, il y a Yozo qui est Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'année. Donc, otika biso bafana na yo, otika biso client na yo ga bloqué nous Kinshasa. Est-ce que c'est normal? Depuis 2014, on a un restaurant. 2014. Donc, nous avons le Covid et quota, nous change. Donc, ils ont quitté Kaka. Au lait matin, ils ont quitté Kaka. Donc, nous avons consulté. Nous avons préféré nous avons quitté. Nous avons quitté. Nous avons quitté.
Donc, où sont les Kinshasa? Na Keking. C'est quoi ça sur les restaurants, c'est quoi? C'est un restaurant. Changer sous. Ah non, ça activité mis ça toi. Na Kinshasa. Mais moi là le béati va nous qui va l'équipe. Mais si il ne veut pas ah ouais voilà. Ando qui va l'équipe. Ah. C'est quoi ah ouais c'est quoi les années il doit s'en déni pour la. Ah j'arrête nazo arrêté na fin mai. Et je prends mon avion en juin. La salle d'ouverture début juillet. Place à après, on a démarré. Bon, on a les réseaux sociaux. Place à moi, déjà. Ils ont déjà bien là, terrasse, boîte de nuit, et puis VIP, des chambres à l'école, un passage. Mais c'est le bien, moi. Mais il y a des cicatrices, il y a des position. Voilà. Aussi, il y a des donc ça dit que tu vas bouger ta nani. Voilà, ndeti yo ye Kinshasa. Non lia wapi ate toke pa nani. Kuna bisoka mboka bangando bani. Ado bilo mboka te mais na la confiance, na la confiance. Et puis que atana na tikisen na wana na olia. Voilà. Tolia ensemble. Tolia ensemble. Et yo kuto salo ça était déjà na bi pas nani. Tranquille. Ça aussi problème wala na nani. Voilà. Ngaza résident. Donc ba olandisa nga yawa. Oui, voilà. Ah, c'est beau. Non. J'en ai marre. Ah oui, j'en ai marre ici. Ozo sala ko lo sala te batratio mité mamabe. O mona muto ozo client mo sepela ganya za metal. Il faut chrétien au kaka. Pourquoi? Surtout bana mibali. Faut chrétien au kaka. Oh. Au sala be point ni mibali. So lingi ya nani olobit mais yo linga nani te yo kwa ozo bata mota position ale diku omoni ka olandelo te ali bando takenga ba nani pas à direction et puis c'est bon to lingi ya nani direct à répondre biso to zinga ba ko ebele na sina biso donc bali bina so ye il faut da mobimba usa so ndambo simba te so yebela ba ja manzanga nzo mutu na sema ko likolo okangima wana esimba nangati. Donc c'est un timba danger. Mais il y a un poteau de 15 ans, âge de 15 ans. Oh, ok. Je âge de 15 ans. 15 ans, on a belé dans salati, on a comme 52 ans. Donc ça dit que tu as des banda, oui, Nathalie, tu Nathalie qui habite des autres. So Nathalie, on a bien. Ah ma sola bien nous solo ka sola ndeki likukuma ndeki zengi moko mais mukolo boga azoko lobate ah sola bien te ngaka tela na parole so moi qui me ya sérieux amonana OK voilà elle s'appelle Brigitte Anani yé na libéré pour ya lobanga bon te bele botinda ngo balanga non Luka Brigitte Anani bosana émission Luka Brigitte Anani émission parce que Lukaka yango alors benda télévision pour aujourd'hui par na yo mais si vous abonnez na bisoté comment abonner partager émission voilà donc partager si vous abonnez s'abonner abonne-toi ça on peut gratuit Brigitte Anani mais tout ça non moi likamo moké kaka d'abord avant to kotamba so na biso les lots il y a un poteau, je crois que dans le boyaka, ils appellent les réseaux sociaux bima. Les réseaux sociaux bima, et dans le cadre de réalité à poteau, on a un peu de réalité à poteau. Réseaux sociaux bima, et ça dit que on dirait biso ba congolais, n'a évité tout le monde qui est les réseaux sociaux ou quoi, je sais pas, mais on dirait les réseaux sociaux où il y a biso ça kaka. C'est-à-dire mon tout fois taquer nos bougies tanani, so aux problème mon tout. Il faut pas y aller dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il faut pas traiter les réseaux sociaux. Pour nous, les Congolais, tous ceux qui ont conseillé les réseaux sociaux, malam, milité. Mais surtout les réseaux sociaux, on peut banda peu goûter, hein. Banda dans mon calme, toujours là, la musique, le théâtre, banini. C'est quoi comment vraiment donc maintenant totalement comment la moka mukia wa finga mama nae. Elle a un tatouage banini. C'est triste, c'est biso bato boti bana. C'est triste. Moi na comme les réseaux sociaux finga mama. Réseaux sociaux qui ndoki papi. Et là de la sorcellerie na kati. Vous comprenez? Ne dingane na banga kuti batanga ta kombo na ngana réseaux sociaux. Na banga ka.
qui batanga kombo nanga na réseaux sociaux. Na linga batanga kombo nanga na ndenga bien. Na ndenga mabete. So batanga na ndenga mabete non un jour je la honte. Parce que na moi nanga liboso 23 ans qui 24 ans. Ba komona moi nanga ke malamoko azoka mama ni na ndenga mabi. Mbala sima moi nanga to yipsanga ya mama oyebi na non c'est bon. Oyebi na nini na camarade nanga mona ko na TikTok. Nikilenga, pourquoi tu fais ça? Mais maintenant, naza congolaise. Na congolaise, c'est normal. Bien que vous avez les réseaux sociaux, c'est normal. Les gens, ils ont micro, bakota kanzoka na yeba kiti mwana ngazisanga mama ba tout le monde na TikTok. Moi on va se pénalité. Donc na quoi pas arrêter, moi aussi j'ai envie de ça. Oh. Ah oui, on va arrêter. Moi aussi j'ai envie de ça. On a bien un mouton. Envie de réseaux sociaux. Makila na plaisir. Envie de mignamine. Mignamine les kitou papi. Ah bon? Mignamine les kitou. Donc mais oui quoi arrêter mais na sens il y a bien quoi. Oui, on a ce sens à bien, na sens à ma bête, na sens que moi na gauloise. Oh. Encore. Ah oui. Na makila faire dans autres. Ah mais oui, il faut nous montrer nati. Na ko bata matin. Tant TikTok et ça la Gaulois na kati. Minga pe il faut na participer. Gaulois ben faut faire. Na faire na kufa. Ah bon? Ah oui. Na faire na kufa, on a pas faire. Concert à Kalaté, toujours c'est préparé, mais je suis désolé, na osalaté. Ah ouais. Oui, je suis désolé, mais na zaneka na adida Gola na nzoto. Mayebi quand même. Je sais pas. Mais nous on fait ça pour amour quoi. Nga yebi faire peut-être au bossa nanga mais nga yebi faire les lotés. Nga yebi faire kala. Déjà tant na beta na ba Covid tant ba combattre ba zo landa landa e ba beta e so ça la boîte noire. Avant ça boîte noire. Moi j'étais là na 4. Non mais à bossa noté parce que Bougie Tangani quand même à bossa noté. Peut-être non que chasse là on a pas invité aille passer moi les solo après ça podium. Ah, cela très bien. Oui, oui. Moi, je suis maquillé. Nous on s'est bien tout pour le moment non. Ça va. Non, à cela très bien, très bien. Alors pour les réseaux sociaux, pour les Congolais, les autres détruire tout ça pour nous. Et détruire. Oui. Et détruire. Mais bah tu soupe bah couper dans les réseaux sociaux. Alors qu'il n'est pas tout fingaillé, à ça les crises cardiaques à couper. Mais est-ce que comment faut traiter quand on va les réseaux sociaux? Je sais pas. Pour eux. Peut-être pour la bango oui. Pour la bango oui, ndeti ngala lala na téléphone na muka na téléphone. Na landaka pe réseaux sociaux. Ata la muki 6 heures. Na fungoli mbala moko. Okoti. Balobini. Basalini. Po ponge ya susuti 8 heures. Il faut na yo karati na okina sa ponge no mwana lali. Ça yango pe moyen te. Virus fane kanganga. OK. Donc pour na yo réseaux sociaux et ça vous ce qui me ça on a il y a m'denga mabi voilà tu as les lots à matiga bouine tu bien na zofinga sur maman na yeso na yeso moi na zofinga maman na maman nga bandola langa na la ki pembeni yeba olala ye le lo ko la na mbali nanga et le quoi netika la bien terre bon peut-être des médications bana net au bout pour là pour nga ko la ti ba olala nga moi nga ça wana ta bébé ata za bébé je peux pas jamais. C'est déjà l'éducation, hein, Papi Gain. Alors, voilà, donc, réseaux sociaux, de Yokibi Sonyo surtout, ils ont même ça m'a embêté. Vous savez, pourquoi les lots de Togo Bakina la poto, ils ont vendu la poto, les lots, ils sont allés bien. Problème là, ma bas la poto. Pourquoi on va la poto, ils ont vendu? Mais nous, on a victime. Oh. Oui, nous, on a victime. Qui a ma balle moni Papi Gain ni balle a passé tout aux avons des papier moko boye aujourd'hui mon balle tient dans ko ka honneur kakana na mo balle mais oui bini te moi ça zomono oui bini te mo balle zomona so moni simbi to va yo moko ah oui nga bo ça non ben nga mona raisonner que non et simbi et simba souté Olé ami sala mabeto ngana mi sala mabeto tika bana non papa bima kende kena yo zunga siko yalaki
ozongi nga peut-être kana na beaucoup la bana nga no sati nga no la ndaka location familiale ya papi nga lia ka location no fitanga 1300 tango wana o sala nini o ke sala nini bana ba miki so ba futi bango no sala ba course o etikali ale o bomba ta na banki ti o soma mo saki o so mo elamba o bimi soirée o bimi boîte o bimi boy o zo comprendre mais tama kei bo mote zonginga bano tato akina salite tina abondeli na modeli nyoso mbongo asali ndenge ni tovana ngabi te na vivre ngamo atika nga mona 2 ans ya mobile siko décision ezali bwana décision ya laki non je te jure na bombe tu na ki deuxième femme ok ouais na ki deuxième femme nanga na ninga ki nga moko ezate o boye na acceptaki yango qui deuxième femme nanga c'était un homme je le félicite vraiment c'est un mobali oyo na vie na ko bossa neti na ko po kangele kandate photo za na kaka bana misato vous comprenez avec papa moko mobali moko Cheno moko boboto yo te skotelenga par rapport à makamudi zoki na mona kia musika nga musiki toko boye bon arubala nga pete tozobota mais vie na nga zokendo wapi stop wana aboya kango mais nga na forcer malgré bolingo na bité tikanga na bokola misato yo na bokola bana misato o atikanga ya 2 ans ko ok 18 ans na main abano créer siko ba restaurant na créer siko donc na pumbwe na boko saki ndumba yosko saki bon pour la porte il y a éco télé o ya côté non na boko saki ndumba ok en tout cas na saki ndumba te éco télé za te restaurant na ngayo ye au Tchembo, nga leki na demain va tunakela na ba petit. On a capité ba petit ba na palais. Ba course bilamba na bango bani tout ce que mes enfants ils voulaient na sala. Na boya mobala ko sailanga. Na boyaka. Tawa kei na boyaka pena na boya na mobala ba te. Ce qu'on regrette pour Anita le bien no raisonner à faire qui na di wana pardon. On regrette pas ici. Non, na regrette la ndinga mabete la ndinga ke au moins bata mokili tanto kabwa na ye bakomo cha solisongi bakomi anani azakuna panzaki boye azaki na restaurant boye asala kingana bo asala ki boye ngata no yoka bomo mkona ukange ale bitumba olo ede banano yo zo sala ambiance na bar ko pese mbongo te parce que azawana azusa pe kindumba ngala fana na ndaku na bana mais suka nango donc ça va toi la Sonia ko soto kutana ni mbali papa bana ngandi mate ya zo banga na kumenacer pour na matata ya papi oui nga sala na te na matata yo bundaka kala na no bunda tina balaba abo c'est baba no bunda tina balaba akala ok na no bunda ma temsi voiture otumbola nga na kangi yo ale bitumba so mbila ye na garde vie combien de fois la mboko oui, na beta moi moi si mo bona zuli sa ile to ya ta na bakle na mkenda bolo chance na na mwana zaki prématuré na garderie ya mo batikanga ba pesa na ko interdiction que na ko simba botu na mboko te on comprend donc ça c'est le passé tant na qui jeune fille mais siko na comment raisonner to commence to kutena papa ba na bana ba ye na mona otala bango mais nayebi se mkomona nga liboso akubala ensemble yoshi ya maman ensemble badal kolo tinase nayebi ça na lakaye déjà mais yebe à la charité quand même ça qui tout le temps derrière banani en tout cas il était tout le temps avec ses enfants téléphone tout le temps batu basali akala bossa na tana bana mais nazote kanga bi est-ce que yebi ke bana bayali nga bossa vi na nga me bana okenda na opena nga pe kutokota na ndako na ngate me bana obosa na bana te parce que on sait jamais na ville longa na ko kende akotika na bana ne voilà ok
Donc, tu as la peine en relation avec qui toko kutu mukolo semaine kuta la kia tant to kuta ine to beta na maboko pa check. Donc pour nous on va la porter sur faire des années ça les alliés tout le bas impolitesse c'est ça pour nous pourquoi mais que papi c'est bizarre moko ça diable za mingi ya wana mboko. OK. Diable a trop na poto pena diable ali na banondi mango tita na kimona muki siko na kona na mona pena diable za na mboko donc tous en mboko diable diable ali sorcier pena kindo ki pena vandia donc au moins vraiment ma chouchou mon bal il se fâche pour rien du tout à la maison moi ça doit s'il pour rien à la maison au moins na bibi bango balé ba ça mais na kacha ndako bakabula ba chambre voilà les sika monte et kindokit. Mais voilà, donc mon chambre monte. Chambre monte. Au moins moi si, azala makamune libanda, mobali pe, azala makamune libanda me baranda kumoko. So we ndete papa bana kutaza, ndete me ba ça semble. Ukindo kiti. So mobali epsho bi no anani, yondo zawana, yaningi usalama kamnayo, napenda sama na donc. Je peux coacher mon tour de ah non, je peux pas. Non, je peux pas. Là, mon avis, on n'a pas fait bon. Na kota na komote mokili yebi vie pena moi si bazo bete pena permet na chambre mususu au beta moi si permet moi si pas yebi ali lobby pe moi si na mobile ne vie bazo kande ba beta moi si na ye avia kaka kufa aki ngombe vie na ngao na o loba batimi ba yebi aki ngombe akufa donc yo bona yo jamais accepter non ah non papi non na pokate. Voilà. On a posé ta main. Moi, je suis malé, mais je suis dit que je vais faire calme. Je suis dit que silence est toujours. Je suis dit parce que je suis mais partager. Moi, commentaire pas bien, vous avez absolument bien. Parce que vous avez bien mes bali. Parce que vous avez comment bien mes bali n'a pas parlé pour la négocier ton ami. Faut on a continué pour la négocier bien mes bali n'a pas parlé. Et pendant que radio c'est une bino to basiri lelo to na kilelo mais nga pe na victime te la bana benga na papa bana ngati ibo benga na oui na victime na oye biso beto lisolo OK bino mususu omona mbali pa zo salobi na okende wapi uzumona na okende wapi na to benga na deuxième mbali be ko to kalate oh mais oui deuxième mbali ko to benga nous tout bois qui bon la scène grave moi qui la scène papi passe la scène ni no qui passe okukuta na mbali moko jigolo ani ne logoté na kuti ojo za ta placer on va dire ça on va dire ça ma solo mais ta voyez mais on va dire ça ma solo hein. Mais on a un staff nous ya masolo na yo ovandisa o ba respectaka yo ba vie na yo ba petit na yo mais Jonathan a kotika pa abebso na batuwana abebso na sasini il faut l'accepter nous kinga na ola les micro disez-moi les mots ouais tout ça comprendre donc c'est pas ça donc on est bon dans la plan là bon na donc so ye kaka awa abano me ofuna tu peux faire anani na kei ozaki client abengani ba client ba client abengani ba client au ba client wana bayana ndinga mu na ndinga bolingo mosi na mbalite ba mesana na nga anya sola bien voilà to yaka to mela ka soka sisi mbonga biale tourner pour nanga to meli bon olete ofele olia mais akimi singa eloko wana ajono wana ale job no vimba tango sozo ke mukebo alijua bano vimba comme soit kocha atimi ba clé bado ouais ba kino yende donc plan dans le logo za yi wana oboma tozo bomisa ngape na poser question te ozo bomisa ah oui non mais siko yo so le pene kino ato solo liné simbate donc pour la ba solo ya wana ga bajo nanga ah oui bajo nanga nous allons prendre après on est au quitter nous allons aller à ça ma sona c'est
Ah oui, aza ayena bolingo mais yepe na deuxième chose. Yo zui obité to vanda ko loza célibataire, to vanda allez. Talanga sala boye na sala boye na kenda boye na somba boye na sala boye okoke futa facture ici ko sala boye. Mais il y a une deuxième chose na c'est mais ce que ça qui dit boza bolingo na ye. Au baby si au kangipe au kweyipe batu bakomo seko bakomo cho agenda caché quoi agenda caché. Il faut biso basi to za mayeli. Je te jure biso basi photos za mayeli. Na sens que biso basi okuto ba commerçant to o nde to vandisa masolo ne va Paris. Mobali mususu oyela yo aoyelo pona bolingo te again. Aoyelo po soka mongenge mungo pembeni na yo. A mutu moko ba kalikila ke kututi. Mais tant que comme quand net na ba brishta nani oh na komi boy. Oh tu t'imagines que ngana vandi boy mobali azosola na mwasi na kati ndaku nanga mais na mwasi musu na chambre. Oh. Ah oui. Ndiko za kiwana. Ngana chambre, ngana na cuisine, o lambele po lia. Mais ye kuna azosola na basi musu na chambre. Basi ngotu na basi réseaux sociaux. Kinshasa, Afrique du Sud, Belgique. Oh. Chérie, c'est quoi yé ko kotika bo? Akati. Comme la timba. On habite là. Yo zo kate na makambo yo. On mettre ya garde, yo zo kate. On makambo e kabolanga na yo. Mais papi mko na kanga portable. Habite na sina iba code kala. La sana code ata 3 mois. Na bomba na koma na papier. Na bomba nanga landa sko mibali pe makamba osa biso basi na poto na bomba nanga kodi wana yoba kusuto utika bar boye to langwe ya langwe ngana langwe ye na vola tozo swana portable koi na kata voiture te ngam na vola ye pembe au kita craquer porte pou na poche portable est glissé. Na zui karamba moko allez na kangi portable. Ta na kangi portable ta bombiamo. Yazo mata ngana zo mata na ndako yazo kita ko geluka portable na nganda. C'est que abosa nyango na nganda. Yebi ke basine babenga ke. Pour un mobile ya olo bakete. Et comme il a montant na zela tant que fouana au portable là. Mais na 6h du matin yo kiti pour le portable nous. Njo nga sina lever ki yango. Yo bisolo ozila. Yuma. Ale kuti pesi. Yuma. Bajo baleka mai. Yo bloqué au bifanda wana. Vous comprenez? Yuma. Je comprends bajo baleka mai. Yo bloqué au bifanda. Na zuye nga vana na to sa musala. Na c'est pas célibataire ko mari va l'équipe trop. Ouais. Tu connais sur la yo au fanda wana. Marque déposé. Est-ce qu'on a l'éclairage? Bien bon, on a bien après. Si vous avez un téléphone, maman, elle est quitte Silio. Quitte Silio. Lakini bombe ona shamba bana pa kota kuna tenga pe phase. Akicha machakiti na oyo keka. La to etani akeimba mususu kuna. Luka lié. To komi 3 jours, 4e jour. Au Congolais. Te na bifona ke na parc na ndako te mais avant ke na prière ki mingi parce que na muta tension pe na chaka code portable fungwani yo kaba message chaka ha ndabi nazaki na ndoki kwa naki na ndoki ba ba ekati na landisco ba message wana ba ni audio ba otika ba audio chérie comment ça va mususu na kishasa bi mama zoluko moni mbongo tindela biso to sala ki bi gablo photo ango photo pe ebimi na téléphone na tika nzabe simba mutema nanga na bike kizara mususu ya Afrique du Sud mais ndeni ko funa futa loyer ti le lomba do tinenga mbongo na ya mwa wana babike mwa funa futa loyer na kangi mutema distributeur automatique ya Afrique du Sud ne na benga kai na kokate na benga bi oh yo ba futa la monde loyer mais loyer ba futa la mbongo yo ta na mutu na ngati on a yebi otenga binga mosine oh bon akatenga téléphone na landi ya Belgique
ya Belgique na biso na mono te na zo ya na mono bloquer ngai to kangi téléphone otoni yo zo sakana nga na zo ya oyebi te ke bana fuka sa ba course tout na ba so na nyoso to yani ya téléphone les réseaux sociaux ta Facebook ba kota ba WhatsApp moni no ke bondi so ba bala yango yo biloko oyo ye biso toyebaka ngote na temps toyaka poto toyebaka ngote dossier mondial à la raison de cette ah oui toyebaka ngote le téléphone volant toyebaka ngote papi téléphone on ndem te bomi biso loko diable ndem ta vandia ndoki yon te bomi ba mabala nyonso tito mona tino tokunda ba niveau téléphone siko ko benga après le moni bonga pour benga après na ko benga ni boyita na ke raisonner na cimetière na maman na ba abonde la pena na maman na kisanga no so mo bal na nga on ko benga na ti pour ba so pe na yibi ba monte mais la kisanga biza so bezaye il y a un temps na kitanga d'aéroport azwa taxi or jeep na nga ya liboso andaka ko ya pe a démarrer azwinga a récupérer nga pe tozonginda na bi na sala monte na du taxi tinda nda na koti Nathalie na FC lobby phobima mon lobby phobima ndabu naka lobby phobima ai lobby pour te le côté on pas y a te le côté le bini pour moderne ordinaire il y a qui est donc ah son tiki kama kabusha ko be na police c'est bon tambola donc ça dit pour bien en après quelque chose la raison papa ndeti ngasuna na mbali moko na tikala kana mbali moko ato lingi nga na oninga ngati parce que nazo banga na bimino mais na une sort notée on se comprend au koyo beti nga loko moko boepe et be singa nzoto c'est ça c'est ça que na banga ponanga na kana mbali moko tisuka so na sisi après na continuer mususu non na sansa mi balité non j'aime pas ata ba ser na nyoso ba yebi ke anani te sansa mo balité nga sansa mo balité non na linga lokwa na te ah ben c'est bien na ngoti voilà donc quelque part yo net yo côté na YouTube ke ya nani za na raison na par rapport ya makambo mona par rapport voilà alors vite nani toujours qu'il m'a dit mais tous en moment comme photo sur là yo za la makambo zali eza pene zali oui ben Jennifer relation na Jennifer zali parce que tout le babouye quoi Jennifer ils ont comme déjà ça déjà mais voilà alors oui ben Jennifer Jennifer qui franchement là ben de Mao là il va Jennifer na si mais zolo Major parce que Major c'est un vieux que tout le temps na vitria wa surtout azali so akeli chasse so na zoya omona je sommes là ba torchon ya biso ezali to côté non so ba torche ebele na meme so et sika kena ke mona siko ba bidi banani koko bilali na hôtel ya nini hôtel la promesse ouais mais moi je dormais pas là-bas là-bas donc ils sont tiki biloko moi to vali to se masanga boina bidi kata suki aibo kata suki c'est un vrai coiffeur bon un peu azo kata suki na zomo na nabi oh yo sa mère musana ngango après na komo ke ba répétition moi zozo abi mozo sa ninga te yaka est-ce que na ba bijou la reine batibeli batunyo so ba de Londres copine to kuma ne na bango nyonso to kuma vraiment pire na de Londres pire master nanga de Londres donc apo te okuma pe ba master la Firenze apo Firenze te okuma ba dernière master pe to takola ne kutu na oya kufa oya papa we mbona ni on no bete pa ya nani Al Pacino bayaka na hôtel to vanda to segi to lié to meli apo merde ni to kila fona staff na biso to melaka au moins nakina na staff na bango to meli vraiment c'était une famille avec Sami Mokilipe to zaki bien au moins tango bango baye na banda ko lala un certain jour mo boye na lali na pona kina ndako na lalaki na ba 6h boye na mona mutabenga ngai apo allo anani ndeni ngai bibière
Oh, on a dit que tu allais à la bimi. Oui, non, on a numéro. Puis on combien d'années? Oh, tu quittes l'aéroport à Boni Boyko à Poabi. Oh, la 4 aux là, sauf que tu vas placer biso. Tozo Bengoya. Là, il faut papier guerre. Dans les 11h. Bah, il faut benganga. La piste l'adresse. La démarre voiture. Na banananga. Ou un auto boumalibale. Nato boumalibale na tata bananga. Na bananga na cheba na voiture. Côté ba olne kuna. Comme na na kuti. Plein et aïka studio. Ba cheba ko na studio. Plein ya plein bateau. Yana Jani. Jani. Apo. Na Shaba. Shaba. Météo. Baki 4. Ok. Baki 4. Plein, il faut plein, ceux qui plein côté, il va le conserver comme ça. Bon, on a quoi? Bilo quoi golia. Bas loso, bas soso, bas zoé là-bas. Tant on a star sogaye, aux autres ma valeur né, ya star. Est-ce qu'on a coûté est-ce qu'on a connaissance na Janify, yangwa na Jani, c'était un bon garçon. Alo ba mingité, aseka kaka. Abi ah mère, yo timber. Ngabi ah, natima ndina biti ozoso la bien nga boye. Basi yango basi badingana. Ndeni kote ngabi masolo eza bien hapo. Baki na kaye moko vesha ba mto bande ko dirige kaye wana. Kaye yango yaki mulaibo. Unene go. Donc le autre okene week-end auto okene pas esongolo paka. Week-end on a to ngabi fait changa 3e. Ah t'es 3e déjà ça il s'est yo za 4e. Na zela bango ti pour na réserver pour na ndako. Pour battre bango réserver bango bazo ko solo la ko kanga ba photo ngape mikolo bayaka ba matina ndako na sali mesa na bengisi ba servitrice mutu ndako bayala kana ndako nanga ke nazo ya ba star ba ye to koya bona ba koya ba mati to vandi na ku to liete tu te mesa maintenant to liete jana du fort allo ma wa begi à partir de chasse ma wa zolila mwana akufi jana kati téléphone de ba do lela non na so biloko ko elala batu ba elala na ndonga ba bobi mana to ko sepela tute na vu comment parti mon ala kinango ba 300 euros bon simbi si jani ngabi oh lobi na tongo tinela mao déjà ba banda on va démarche avec mère to mona akei baba ni matanga moi je suis qui n'a découvert puis na bébé 2 ans ina 2 ans oui 2 ans na obenga ba ko na téléphone ti ah na tina de na kinda suti tu comprends après météo ko benganga abi o mère photo mona nga te ya kana ndako na obimati météo ya papi guet ba comédien so basaka un grand ba batimo bizarre ah oui ba batimo ben grand même si on est le comédien météo aya na ndako les gars sans souci na oyebi so vérité ayebi azola so olanda nga oyokanga météo aya na ndako abi na nga bi mère na momo bushi to oyoka bunde to sola boy nga azozonga na nga kama azozonga kwa nyabi na ozonga po basi ni bale bana zemi na Kishasa donc ndenge zaboye il faut na zonga da biusa mal na valise na pinisa pona po ba faut na pesa basi biloko na bango ba obima na maternité des femmes soka che oyo ache nga fanya kanga maboko na otale ekoki ya Ameriko ki pona ba kilo météo akenda to sila na pena météo wana to sola kate benga na kate nini te na ekoki tasiko Kishasa na kenda na ngana moko boyeba ya kasavu bukongo na okwako bonza na koma kuna tozolia na famille ba famille na nyoso ba famille tozolia moi météo ayé na ba garde du corps ngani mami se kutani bwi lek na kuta biye bujita na météo ngabi wapi na tali bo mbamo elonga ngane ekutani météo abetanga kara
te jure. Ah, ingratitude. Je te jure. Nathalie bon a continué kolia. Baleki nga na sima. Bake vanda. Bake vanda. Tant aussi solé na blik nga bien j'ai courage. Na pour le baïbi histoire na ngande la pesa météo bilo. Na benga ipenye to na sana na mboka ngoni son ngoni. Na possède ce zone on nino so anani nga moyen déplacer aki na nganda soki asala nganda moko ba côté wana abi anani moyen déplacer zati so yo ngo ye na kenda te mais to kutesko na nganda wana mais to le kanga bu na ba garde du corps aki avandi ali abando dia to telemi to ke donc ezaki no moko ezaki restaurant moko ya bangombe donc na mesana ko lia biloko na bango. Après une semaine, il y a des restaurants. Météo sous a yé. Tu coûtes une escouade, tu vas faire du corps. On bouge ta nanite. Tant que mon inga, c'est quoi? On bouge ta nanite. Les gens ont dit oui, bouge ta nanite. Pour ça, ah, oh merde, météo, le long de l'ébing a bougé ta nanite. Il y a les canganas. Oh, t'es merde, l'imbistanga. Au moins, il y a un petit mot boyé. Il y a un traîné, t'es bon. C'est non. Bois, mi t'es maman bé. Mais tu as mis balé bazo balanga tinde la bango bilamba ku naïbi ata bango ti. Ole na tinde la bana balé ki nanga me na tinde la yo. Mais non ça se fait pas. Banda wana na baya nanga ba comédien. Banda wana na histoire na baya nanga ba comédien. Donc tous alaka bonjour bonjour. To kutai c'est fini. Tu vois relation na Jani Faye. Jani vraiment après Bandawana après na keki chassa tangu na ye na yeko kasango na ko mosa Jani. Oh, je te jure. Oh. Ba posera ba posera minya seliwa. Te ba tena minya te mais bruit ezo betama. Oh, c'est vrai bruit le le miso minya ngana bima. Chance. Na ba matao. Oh. Non mon gars, moi petit moi tu m'o bana ka. Oh nanyo yebite. Samone panzana yo mosa Jani ngabinga mosa Jani wan o ya théâtre oh na matela ye na ndako na biwa téléphone no na tieso songi fa ndeni oh merde ndeni bien ozongi ngabiwi na zongi kini ndeni ah fa ozokati ba lo banga mosi no so la ndani masolo ta bi mer tika bakalanga ti na château rouge ba betanga oh na tata banano oui, oh, yozo bimana, maman banana. Fuka ma bib ser, na yebi et le côté na bimi et ba, na bimi si makamba buzo baboyi, abi na comprendre tes mères. Mais yo a ser na ngai. Ngabi au moins tu est-ce que to kaboy na yo. Pour ça pas ba moni biso, broué yo et kendeka. Alors on a qui obligé na éloigner na ba. Na katara ya sosco. Ok, alors, tout cela, Jani Lelo, Jani n'est plus, Jani a profit. On assure que ça va Jani, nous soyez bien beau, Jani a profit. Alors, Liwa Jani, ma cambo zolo maman, on a eu analyse nous sali na Liwa Jani on a eu parce que bah tu vas nous se voir le grand dégueu na bango, on doit grand dégueu. Alors on a eu Liwa ya mutu na eu, puis na kati a profit on a eu analyse nous sali. Personnel. Zaki bien banoso la bien calme. Attends un problème moyen batté. Il faut au lobby ça y est. Attends de souffrir moyen batté. C'est triste. Mais Moko, l'abri, je ne le connais pas. Naïbi était. L'abri une fois je vais laisser la vie. Comment on a mobali obimisier ozongisier obimisier ata biso mo pe baso batikali na mboko photo lapa to moni makabele keli biso ba mwasi azaki na mbali akei banda azongi to mobali azaki na mwasi akei azongi ezolukaliwa parce que Satan a déjà télémia et simbate soka akei ezozonga na ndako Satan ali makasi. Vraiment, franchement, Satan ça m'a cassé. Satan m'a cassé. J'en ai qui est qui dit malédiction côté des gens dans la quoi. Malédiction il y a qui dit Vandaki. Est-ce qu'on est ce côté la prière? Tout bas, est ce côté Jani. Tout qui est dans le côté Jani.
après tu as côté la bonne tout aussi sans biso petit côté Gianni pour na yo ce qui il faut reprocher pour nous les agina reproche que vous non reprocher ni papa boulou c'est l'amour hein non pas condamner l'amour voilà c'est ça on a l'obit moi il y a zaki na amour azozonga kuna pamba te ya ozonga bana babendi na singa ya bana oh batate belé babota 10 enfants 5 enfants 7 par-ci par-là yo na alaki yoshina ya zotambo na concert mais Gianni atibanda ko kendele bana eloko bomi Gianni bena mo selulu kolanda bana zela bana la Bible na sino kwa kiasa abalaki bon ngana opese fotité mais yo za na mobali bosi bokabona ko zo zemba mobali mususu au moins c'est bizarre il y a quelque chose c'est bizarre il y a quelque chose mobali wana o bobandi na ye azape mobali abato fali bova ndenda kumoko moye bova ndenda kumoko ezati mais mobali wana yaka après ça Gianni akendeki ozomi susu Gianni ozo pati il y a quelque chose diable mutazawa na te est-ce que raison de nini oza moi c'est ezali mobali ndako akekota libanda c'est bizarre ils pour nini tant que moi ça ni makoda nini makoda so ta unia so bapanza pour makoda il faut choisir vite moi ça nga nyo so toi na opese fotité na opese fotité mais côté quelque part attends ba muso balé au vivre ne ka bongo azal kolopete ali kolopete pesa talate afungola neka nyonso azali kolopete mba supo mona mwasa bongo azala sirène bino boye bate boye ata yo mo pe conscience no mobile oso bengani ozola la mwasa azala zeno azongi si elisusu mais attends obi keti ke la so point d'interrogation biso basi asonga kindenge nini andomona mwana wana et puis tu vas la fond de hauteur la bande na yi alota mwana yi. C'est quoi ça? Ça il est c'est bizarre. Moi je crois qu'avant peut-être à son les accords hein qui est bon fond du non mais pas biso pe na tanga lelo moi sinon surtout so ok hein. Ano oyo taba no ba no bakita na se. Et ça limaka ah oui minga na mona nga za ba minga kota mwane bokita na se. Papa bina me mabina McDonald. Mais nga za John nga na ndako. Na sina boti omoni na sina boti na mwana mususu na kola ndela mobali wana te. Mais pourquoi kaka oya Gianni Salemi akenda kazonga kakuta kape mobali wana na kati ndako apis moi ça solo bane ya Gianni ya kalibume kominga munene na lembi ya boko la bana no mais ça le maraté ce que ya kindoki biso to lo bla 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 mais ça sorcellerie mutu ya na kati wana ya clarté papa ya clarté. Et clarté. Pour attendre que moi c'est mon clarté, moi c'est quoi? Moi c'est que yemo ande aux ondes, c'est ça aussi le problème. Et clarté. Yemo na Gianni. Ouais. Et clarté. T'as un niveau tia bombeli ba camarade de kenazonga. Tout le monde va y quitter. T'as un niveau. Alors laissons nous tirer dans ma cambo. Laissons pour la base. Laissons nous tirer puis conseil de grouper ça par rapport à ma cambo. Par rapport on peut ça surtout bassi. Moi si so mobile so boye tikaye soko zongeli mobile wana ozubila bano boaki koboya ndati koboya na koboya omona pe bila bano ezala koya kosukola ko changer OK là c'est autrement mais koboya penzo kangi biloko mbali bima libanda mobile bima ke ale kaka yo moko okomo ozongisa ye te mobile kozonga te il y a quelque chose yo mo yo ka songo te en plus inconnu mo reçoit ça na kati ndako wana faut ka soni conseil na opé ça c'est pas la peine na moi sina mobali bengani yo boya imbala moko moi ça bengani yo boya imbala moko ça la vie na yo mais monsieur bazonga on veut bien
Non, le lobby est bon, le lobby nango. Talent, on le bêta, le lobby, c'est maintenant on connaît. Déjà. Ah, mais oui, attends. Au sud, c'est maintenant tout le monde s'est compté déjà. Ah. Eh, mon peu, mon temps à côté, mais à Libanda. Pas au bana bana. On doit comprendre, au bana bana, Libanda, au monara, bon, babé tagé magoda, babé on magoda, magoda Libanda, magoda. Ah. Gagne quand on a réseaux sociaux. La mignon danger. Magoda Libanda, azo sous na kati anda, abeta sous magoda. Ah non. Papi na bato mboko ba yebika nani andumba bula. Oh. Ah oui. Mais ba yebitike. Omoni akili. Son ndumba eli, bala mo bimana ndumba pour propre wa bungisa nzotuni. Ko bimana n'importe qui boule. C'est ko ngai ba tanga ticket o ngona nani. Yo ko ninga bushanani. Mama e abimana mbele bele. Non. Ananité. Non. Ngati. Te wa ba yebiote. Te ba yebingati. Non. Nga bana mbali mako. So na epsi bino lelo bondi bangati. Na no mbalite. Et solo. C'est non ba to ba 7 mois ngona. Et solo. Non. Moni siko bilo beaucoup. Mais yo mo ba to benga na misu non. Oki répondeur. Ouais. Mutabi fa balanga. Abi fona abi na lingo ba jete. Na lingo ba jete fona balo. Mais tout le monde aussi on balite to ebanité. On a dit non. Au patin en balamo. Mais non attends. Ngaza mbalite. Et puis faut niveau litoyi abino. Ndena zawana na lingo na ko makambo ya copinité. So copinité tika na yo. Ngamo yoki yombo. Oui, na wali toyi mais wala ya somo. Kita na into ko na suka. Suka. Mais ce qui l'ont amené salama. Bonne chance hein. Et l'on est. Kasi ndenge nogi mutona benga ga so ni salama. Ba combien na on va libala. Po ndenge benga lobi. Mais matière on a utilisé wala. Ake na place obino basi mosuka. Asuka na point. Oh, yo suka bonde. Kabino basi suka na libala. Pour na suka bonde, il faut na évacuer l'argent. Moi-même je travaille l'argent. L'amour il y en a, mais je travaille l'argent. L'argent que je travaille, et puis ça m'a aidé belé, ma bala, il y a mi bali. Il y a au linganga boy. Na yebi epete. Na yebi comportement d'été. Soka bo marabat. Soka zalaka muyibi. Soki ni na yebi na été. Ozuka téléphone na ba pub na restaurant na salaka, ko mi fo balanga. Bonjour na keli bala kuna na kufi. Siko lenga na kelela obenga, il faut observer obenga. Il est obenga observer. Là c'est no benga peut-être. Oui, c'est pas qu'il y a rappelé observer. Té no benga peut-être. Non ça la moitié papier. Na keki na ke travailler l'argent. Je pars en Kinshasa pour travailler pour mes enfants. Vous comprenez? Pour ba le no juillet, so obine na bana boina boyokaka. Nous avons déjà bandi boyebana. Oye mo ka sa mbonga ko boko la bana nete. Akei na Sonia. Akei aussi bana na Sonia. Akei. Mususa oya tuno bana note akomosa loka baziwa. Mais tuna na bana ndeni bana ndeni kuna bakuse yali bani yazo lukaka magoda. Magoda kaka. Godas na godas. Okozwate. Voilà, alors Mr. David aussi ça la vision de basso des années par rapport à Lilo basuka. Moni Lilo basuka na figi na ngaba tatate na bina range ngana monaka. Vous comprenez? Bo diminuer pe ma boum. Oh. Ah, il est sous. Bon le dit avec quel comme problème vous me ça va comme il Kolanda libu mute ebungaka talama ko wala libu mute ebungaka ekota donc conseil gratuit mi bala poto ma bumeleki oh abuli bumela aspect ba même bumela aspect espeni non moi kama kini awate o kini soza bumune no amtambo oyebi lakini nakini bumunene omuna pe nzoto pe omuna pe ozosa pe travaux bien mais awa na malilo kasi beni onzoto côté wana ndio okay oratango donc c'est
na biloko tolia na malili yo zo mwa libumu na sere eloko te ebe nyonso attends tokoma na climat mosusu biloko ya kolia komela malili moto nzoto no pena libumu te ekende nzoto ezozonga nsima makoda moya osala ngo eza te siko mwasi odéconnecte ndeni il faut sport kobetaka sport kokendaka maison nina tout le temps na sport libumu ezokota yango mpe kuna ezokita mais soko olandi kaka bière kolia mafuta bani libumu ezopusa na bantaba surtout ntaba te taba na biso te mafuta kaka oyo kolia oyo na babière oyoka libumu obengi yo mutambo wa mutambo otie piaker sikoyo libumu wana le okimisi masolo ate ngana dotoka lisolo kopie na nga azobeti na nga ebushiti namoni ke congolais moyen te nazola nga étranger congolais donc libumu masoko ngamo libumu tane na tondi awa na masoko suna sino boskize nga libumu mais tobima siko na togolais na sima ikita libumu na luka j'ai des mères na c'est rien mais mbongo le mwanza obi na tika ye conseil ya bien bo diminuer pe mabumu boni kolia omonoka na château rouge na sakodo aninga atala suba kusubote ya benda qualité sakodo wana fumbwa makayabu soso mama vaina nda asani lolia oye batozobe sataino safu oye te mais ozobe sataino mafuta o bazosalo ça fait un problème c'est bon fufu siko mutu msuba watuna siko wakima ni monde mais papa basi pas réalité mais c'est comme partout c'est moins cher aussi il y a moi la félicitations la chef fonge moi na nia tape nda donc na pasteur te ya makasi de l'eau moi ndinga ça bien chef fonge en tout cas félicitations et ça conseil bien c'est vrai que tout ça va prendre belé surtout l'autre lien les awa tout ça mon oui comme munene ba mafuta bon munene musupa na ya nzoto mais qui m'a cacandé voilà libumu pour musupa na libumu mais makasi ya bali oui attention oui mais pema oui pema de libumu là mawato il faut masulu ndambela kai bon en tout cas ndeko bozala libumu nene osa mo forme sport qui ekota na ngwe ekota so tango ekota mo bien na ba respiration na mo tout cardio te mo no saison ni normal voilà mo respirer bien pour mon libumu moi ma escalier bien makasi donc bien on a raison et moi bien on passer sur la base qui m'a répondre moi ah oui attends bon ça jusqu'au ne dit l'abri na jani na mbanani tala makomni banango pauvre excusez-moi personnel libumune mais okuna za libumute tia koma na ndako ya l'abri na bana na jani na kati ala na makuda après par exemple pour la mibali botika makama mabumu dans ces moments on c'est à teiba mibali ah oui mais clair peut ma teibi non oui mabumu okoza donc nene me libumu eza normal eza te libumu ekomiti okwaze ma 9 mois mais na ukango ndeni onga pe na muto munene muta libumu na ukango ndeni biso libumu après le kima est-ce que tout côté tout nganya yina mibala mabumu minene yo peso ba kisaka te na yiso vete aussi conseil so linga kana tala libumu ngamba nganga mibali balanga mabumu tibu selon moi mobile faza libumu plat kitoko tranquille masole vanda ba makambo basi ba makambo bele to toka na biso na biso bino basi on ni so mabumu bele bo on ça va tu mikele lenge to ngana
Ah là 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 là, bigé. Tonton Manara. En tout cas, bon ça le tube le Gabulia. Si tu veux nous continuer avant la chef, il faut que ça n'aille pas dans ton allié. Il y a 100 ou 2 jours de mission. Non, ça peut pas aller. À beauté, nous sommes là, les gens ont été. Pour ma foot à Ratolia, ma foot, les autres, ça m'a raté. Il y a un moment là, le biba, crise cardiaque, vous en voyez. Ah oui. Donc, conseil apprendre à laisser, mais je crois que les enfants, c'est moins bien au bout de la pessimiste. Ils sont mis tout ça moins fort. Il y a moins sport. Bon, là, ça, moins sport. Ah oui, ça reste sport, hein. C'est ça, c'est ça. Maestro. C'est ça. Plus en merci. Conseil, je crois que Yokani, peut ça tomber aussi, c'est là-dessus. Le Basuka, on peut s'apporter aussi, c'est là-dessus. Le Basuka, Johnny personnel, vraiment, franchement, Zambia a battu les Skakei. Mais après, bon, tout ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, c'est pas votre faute. Yokaki, to finga, qui n'a bien la vie pendoki, mais nous avons battu la Bsokaka. Battu la Bsokaka, Mbokoyo, Basina Mibali, Toyaka, Basina Mibali, sexe, Moussous, Pembeni, et Zati. Donc, tout ça, on a Bangoka, Kabana Mibali. Donc, Bamsou a botami na balle belé, Bamsou a botami na basse belé, donc à Mungu wana to partager un outil. Donc tous à la zalakaka, koyebaka ko vivre na mutu, yo pe papa, ozana maman, yeba ko vivre na mwasi na yo, boboti déjà. Yo pe maman, yeba ko vivre na mbali na yo, tata ba na yo. L'autre tout à l'heure exemple la brine nga leli ya fukami qui na bomi été na cette yo comme moi c'est mawa to, na okina mawa, franchement na okai mawa. Tant à l'élite bon on a aucun qui mawa. Donc les ateliers monnaie éviter un peu bisso. So les noter au fait nos célibataires dit tu Christian nani. Ah oui au fait nos célibataires tu fais ta vie comme tu veux. Mobile peut so les noter on ça la vie na yo. Bon c'est comme ça. Hein. Si nous avons sungayo prière kaka nous avons sungayo mobile au monana moi c'est pas au monana. Donc tout ça peut mingawa tout ça la jeune fille ba tata ba maman bana jeune bana tout tikaka ba koli bazali awa donc c'est ça la vie c'est comme ça hein. La vie c'est comme ça bande konanga tout moni trop na poto conseil nga na opesa ça ya wana moi bomuna kina mona na souté parce que na damiteya poni bino pe bomiteya te tout à minya ba machabino minya ba o machabino c'est pas gentil c'est la honte boswani bosukisaka kuna bonika boya na ngona ba réseaux sociaux ça fait mal ngayo ka ngo passe donc c'est ça tout d'abord on appelle ça bisou na banana nga Elena nani Kenza nani Lazardo nani na pesi no ya bisou mingi nzamba batla bisoka tozala kanga mama ya bino iboko moko. Deuxième na pesi mbote na exotique Toto na Ivry on a pire serre donc bonjour à trop. Troisième na pesi mbote na Ige Masimangu et puis Charles Bashimba Charles Vivi et Émilie Nzale na mobile naye Senghor ba gros bisous ba marié on a ma couple moko franchement exemplaire. Ah oui Émilie Nzale na mobile naye Senghor couple moko exemplaire na monde on nga na vivra on nga na lobara un jour na koma lokola bango voilà. Après Nana Velomboto, Nana Papa Nzenzer, bonjour, voilà Venanga, c'est mon père, ça l'a tout le temps nanga. Ma bena malamu, la pluie tombe et puis ma lile est toujours naïe donc et puis il y a Marchan Bolankoko, le sako. Il faut la personne le sako parce que le langolo fita. Après Nazalina Chantal Condé. Voilà donc ma copine et Yabibi Bilama donc c'est ça donc musikati na omona ka pembeni on a bita ma vieux ka pembeni ma copine de tous les jours donc c'est ça
Lili Mavinga na mie oyebi. Lili Mavinga. Ah, na mie. Ouais, na mie. Oyebi. Na kaseta za na Orléans. Non, za na mie. Ma koko bagolwa. Koko bagolwa. Wala siko biso siko na koko na biso. Biso siko bana. Biso to agolwa. Donc Hervé ozobo mande ba mama. En fait ozobo ma mama toujours a dit datoye bito sombi mais na ebité so na ozala mais na somi yango ata 3 papiers. 3 dida na somi na chapeau magango surtout donc mais est-ce qu'on a zone ngana ki na rena na sala pib. Na sala moi pib wana po amona tangai. Na ebité tata na mona na azande ni na c'est bizarre hein Fira. Bah oui, il est bizarre hein. C'est trop bizarre. Voilà. En tout cas, merci. Merci na bino bandeko na bibiso, tozalaki na Brigitte Anani. Nous avons Tongo. Tu peux chance. Bonne chance. Nous avons Njassa, bonne chance. Uchipai John Uchipai. Big up na yo. Et nous sommes dans l'émission. Restez connectés sur Tolo Belavie officiel. Sommes dans l'émission partagée. Tout ça est bon. Tout ça est bon. Merci Papi Gain. Bon retour. Allez, bye bye. Bye. Boya boya kolia Béale a fongoli mansolo chez mon bobo a fongoli restaurant adresse mon coco Debis Boulevard Carnon Alfortville. Boya kolia Béale a fongoli mansolo chez mon bobo Ayuna Charibanga Il y a moins d'amboka, il y a manger. Surtout aussi, il y a nombreux. Donc il y a des adresses au monde et des milliards. Surtout communauté, on espère tout le monde. On s'est fait en place. Ma personne est tellement Maki pasa ya kobimana ya zonga mama Nanda kopa na bakotungisa ngai zonga mama Chéri koluka tengala kota ndako ya nganga Pona zwa mbongo po beta ntolo Nalekisa baleki pe fami mobimba Pona zwa nzimbu po beta ntolo Maman. La maison est forte. Tout le monde est là. Donc, sans ici, il n'y a pas la maman. Ah, tokos. Il n'y a rien à dire. Manger kitoko, comme la kitoko, bayami kitoko. Donc, tokos. Bonjour. Ekasani, yawe atinda. Ekabwana, oh yawe. Odieme, zongana. Passe très bien. Alikoya a bien habillé. Ils sont classe. Moya et Belé, tous vont dans la photo à 94. Pour Boye, il y a un ancien Zalaga, il y a changé sur le comia. Il y a Blaise, donc il y a le même endroit où on a. Beaucoup de cadres qui sont là, Toko, il y a plein de PPRD, donc ça va quoi. Ekasani, yawe, oh yawe. Ekabwana, oh yawe. Bruxelles, Joël Mengi-Djombi, Nakin, Zébris Zapata, Angèle Diasuka, Boavi d'Américo, Manuel Misiple Kanza, Sami Capella, Dolidos Capella. Banzele yango tura tura, Lugwaku baninga tura tura eh. Nabatete leli lele eh. Naba suivi c'est leli lele eh. Moule ngana leli oh eh. C'est vos seigneurs koso papa na janie eh. Koko waya wapi sengore eh. Kula mambo grand prêtre diora eh. La famille serre mwana pali eh. Guy Michaud mwana Genève eh.
Kodoko ja Franco Ferré, mwana Paris, Ari papa, Ari Coco Ferré, Petit Modero, la Fireze, Cézé Brose, Kabe Amanié, Sisi Selenge, Petit à confiance, Maner Jakreta, Balingi Alire, Charlie Mboyo, mwana Brisele, Ize, mwana Paris, Atan Kale, Atan Nyere, Atan Nele, et Karambo, Nakoyana Kine, Equipe Makasi, Rijana Chiwara, Amigo Cheni Tabwanda, Colonel Freddy, Louvoenadio, Pape Terkas Malas, Pape Vaticano, Maria Kitokwe, Jessica Double Porsche, et Mengiezi de Genève. Jusqu'au bout, Chiwa Bantou de Genève, Yaka Misito Kiameson à Paris, André Menga, le frère de Ugi Menga, Mikili Soueplo, Simon Gosbamba, Jean-Claude Mabanzo Mana Jena, Mere Akue Nzela Gimalila, Amazone Papa Wembae, Mere Mase Nzela Koko Wayae, Yo Emegie Dido Senga, Mere Malou et Mere Premiere, Yo Alede Lekia Deli